bonsoir la famille de Kelly Joyce TV, ça dépend ya R Oyoboko. Landa biso na bandako na bino. Merci na babone na biso, merci na bato bozo aimer, bozo partager, bozo tchela biso ba commentaire nzamba pambola bino. Balobi na Kelly Joyce toyaka kolobela nyonso, toyaka kopesa news oyo ezoleka vraiment na communauté na biso ezoleka na mboka oyo tofandi. Bandeko na nga vraiment na kozwa ta mingi te. Yango na lobaka mama telema osala, vraiment mama telema osala. Ato oza na bana, soko oza na mobali te, amso tokoki ko comprendre ke oza na mutu ya otika bana te. Mais soko oza na famille, place ozali, oza na mobali na yo mama yeba ko organiser. Donc yeba ndenge nini ya kosala, papa ko yoko kene na tongo, yo ke na pokwa, papa ko yoko kene na pokwa, yo ke na tongo. Donc boye baka ndenge nini boko yoko sala na couple. Pour maman asalaka, papa asalaka. Vraiment na mboka o tofani babi, tofani na mboka ya keba bandeko nanga. Bazwaka ba décision nyonso tu. Bakoki ko changer makambu lelo, bakoki ko changer makambu lobi. Mais ko yo mutu o linga ko sala te, o linga ko zwa benefit te. O mona mama mso akomi na ba 50 ans, akomi na ba 45 ans. Atikala ko sala na mboko te, awumeli na poto, asali 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans na poto. Asala te eloko moko te, mais âge ezo pusana, azo kende déjà na âge ya ba 66 ans, 65 ans na repos. Osala te na mboka o bandeko nanga okosuka ndenge nini. Awa pe bandeko nanga loi esi ebimi na mboko oyo. Na UK, mutu nyonso afandaka na UK. Mutu nyonso afandaka na UK, loi ebimi onga alobaka ba mama bosalaka. Bosalaka, bozalaka bata ba benefit te, ofandi na yo na ndako ozosala eloko moko te. Ozelaka ka bafuta yo soki chaque 2 semaines bien chaque mois bafuta yo ba mois ba mbongo ya ba benefit wana. Mundela atalaka, mundela zo pesa yo lelo lobi nango okosuka wapi bandeko nanga. Ba benefit wana bosala eza ba mbongo na biso to salaka, o bazo kata biso ba tax. Omona ke osali so bafuta yo 2000, bakati yo tax msusu 1000. Osali bafuta yo 3000, bakati tax msusu 1500. Po ba pesa rabino bato bosala rate. Bandeko nanga nazo tchela bino audio boyoka vraiment. Bandeko bosala kate bozwa mayele benefit. Donc benefit ekomi na problème na mboko. Neto za bwe mundele deja ekonomi na ekomi na se. Yango moni ke biloko nyonso tu emati. Bandako emati, babile emati, biloko nyonso na ba shop emati. Donc nyonso eza ya komata. Mundele pa moni te. Lokola biloko eza ya komata ngana osani ponga pena perdre te. Bata ba benefit bosa nini fo bosala bandeko nanga. Nazo tchela bino audio boyoka. Bata ba benefit rango ebozwa mayele. Ya nga lo baka sala kata désert. Po mukolo kozala ba kata benefit mbala moko ozala deja na musala. Donc ata désert wana so bakati benefit oke na musala no yebisi ba oke désert nga na salaka. Bo bakiselanga bako bakiselo ba Mais sko so ko sala kate. Oza na experience moko te. Pozwa musala na mboko. Lokwa nde balobi makama ba benefit boye yindi lisusu na UK ya makama ba benefit. Osala kate loko moko te otikala kosala te. Oza na experience moko te. Soki balobi ke bakata benefit okosukela wapi. Oza na experience te. Na mboko ba contact expert. Oza na experience. Po ozwa musala. Bayeba ke musala ngo sala. Oso sala ngo deja. Yo siko sala te loko moko te bakati benefit okosukela wapi. Ya ona lo baka sala kata désert mokole ko yindela bakati ba benefit ozongi na musala na hote enga na bana ko sala désert bo bakisela ngata ba comme ça na ko makosala bako bakisela yo siko na minute yo bandeko nanga bata ba benefit bakomi na ba problème bata ba benefit bokomi na ba problème nazo tchela bino ba video bo fonga na matoi boyoka vraiment bozala bo milengela to milengela na UK yo ni vi otozala ngolelo eza oyo kozala après 5 ans 10 ans te. Donc na poto makambo ezo changer. Na poto nyonso ezo changer bandako emati. Mundele pa olingaka ateke ndako emati ya futelaka yo te. Ndako emati yo moko miluka pe mifutela ndambo. Ndako emati yo moko pe luka ko luka vina yo. Ndako emati batu pe na misala pe tozo sala salaire bazo matisela biso te. Yango moni ke batu mususu bakomi ko reduce su ba hours na bango po bazo kata bango tax ming donc au mono sali 5 6 7 jours ba futo bo mbongo nyose ke na tax batu bakomi ko diminuer misala
misala bato baza esute bato bakomi kokima kima na misala pona nini tax bazo kata bato tax ebele pona bino bato bofana na bandako po bino bato bofana na bandako bozana ba avantage biso bato to sala ko sala full time omona ke mwana no na âge à 2 ans akende classe T fo lukela ye Chad manda na msusu o futa 500 livres chaque mois po mwana yo atikala na ye po yo ke msala me bino bato bosala kate omona ozo sala te yo loko moko te ozaka na kati ya ndako mwana na yo 2 ans ake classe yo fane na kati ya ndako na moma wana fale bapesa muto ya zo sala mwana na yake classe pona moma wana yake msala me bango bapesa bino bato o bosala kate bofana na bandako bana na bino baoke classe bana baoke classe bofandeli na bafone na bandako yango mundela monite il faut changer biso pe bato tosalaka tosepeli pe kaka bachange kaka bachange bandeko nanga po tosunga donc esunga pe bandeko mosusu oyo baza too much lazy etondi bolingi kosala te ofandi ka na ndako banda tongo ti mpo kozosala eloko moko te osalaka nini mama eza na ndeko mosusu na otanga komo na ye te bazoluka bato na mosala ngabi ndeko bazoluka bato na mosala ya kosala adinga na kosala te po anini mwana na ngai naza na bana mike na ndako ngabi bana mikiango mwana mikiango aza na age ni 16 ans bandeko nanga 16 ans akosala te po aza mwana muke nga naza na mwana 2 ans mwana 3 ans na mwana ya 6 ans na mwana 8 ans nazo sala ebongo yo muto oyo oza na mwana ya 16 ans yo muto oza na mwana 10 ans osala te po anini bosala bandeko nanga eko ede yo pe ata lelo te lobi okota na nini okokende na nini ya repo okokosala te nzote kolemba okobana kozwa combien na yoki ndeko moko azodeklare awa atikala kosala te eloko moko te maya na poto mwana moke bato kaka ya bajob center akotela job center afandela job center alingaka kosala te me lelo akomi na ba 66 ans azokoka esu kosala te bafutaka ye 15 livres na semaine 15 livres na bandeko na yo yebisa ngo sala nango nini okosala na 15 livres nini na mboko oyo biloko nyonso eza cher courant cher mai cher gaz cher council tax cher ndako cher osomba pe ndako te ndako futelaka ya bato siko 15 livres na okosala nango nini eloko nini oyo okosomba na 15 livres bana nanga kuta mso kobima bomona 50 livres esili po osomaka biloko na bango siko yo tata mukolo yo mama mukolo 15 livres osala nango ni po osala te okotisa taxe te ofuta banini te moye bafuta yo mbongo ebele eza te moma yango ebotelema bandeko nanga loi échanger na UK na octobre awa ezoyinda bato babenefit botelema moma yango eboke na komikotisela deja koluka mosala po lobi ekoma mabete po bato ebele ya moso bayokobenga na bino na bandako po okomi na ozokoka kofuta esu te mwazofutela ndako te olingi mpe kosala te lezi soki ekoti na nzoto deja mwayo telema mposa ya mosala eza te bandeko nanga botelema tozoloba na keli jos tofingaka te me topesaka conseil mpona bamama bapapa botelema epesa bino mayele ezaka teke ozowela ndako Kishasa oke na kosomba bandako na nini na bambonga benefit bapesa osomba bandako na Kishasa luka pe awa po awa nde bisika oyo kofanda nde bisika yo fandaka po mukolo bakobenga na yo mukolo oyo kozalaka ba benefit ezate okenda Kishasa kuna babotoli ndako okenda Kishasa kuna bazuyo place mais awa soko za nango ekozala pe bien bandeko nanga na ye kaka pona yebisa bino bofongola miswe totelema na UK bata ba benefit botelema kolinga te lobe ko melo trota oke oluka msala ezate babenganyo to mona ba homeless ba kongole bazale bele na banzela yango to yaka pona kopesa bino conseil kopesa bino ba news o ezoleka na mokili o ezoleka na moma oyo yango to ekotalisa bino nazo chela bino ba voice boyoka vraiment bato bazaka na TikTok bokende koyoka makamnini oyo decision ni o mundela azu na kati ya poto awa pona bato ya ba benefit tolanda. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Napena bien, Zamazo Batela. Neka ko rappeler bande qu'on a biso, misus ba yebi déjà, mais tam misus ba yeba quitter. Bande ko baza na TikTok. Boza rappel na idée mo ya kotaka na TikTok ya parlement ya UK. Bande ko baza baba na kata Angleterre. Boko tara na TikTok po boye ba makambo oyo ezeleka na mboka ba decision nini ba ozola biso lobi oyo ko affecter biso e ko affecter misala e ko affecter bana biso poto za mwa muke alerter
ou éveillé na tous à surpris ceux qui est commis ko latanjo to lobby. Actuellement gouvernement Angleterre toujours lobby la mingi bazo beta c'était ka mingi na cost of living. Cost of living is a vie combien écouter batu pour na revivre. Donc vie Angleterre est commis tellement cher. Donc na muto azwa un salaire à malonga au moins que ça elo musumo pandi. Si ça elo musumo pandi te eza juste assez pour na ofuta ba facture le biso bandeli suko kende sou musala. Et balobeli que à partir d'octobre so retira so za mutu ya facture tam si ya paye zigo exemple. So retira courant na yo 10 livres na semaine yebara déjà que à partir d'octobre o banotia 40 livres na semaine. So retira gaz ya 10 livres yeba jo banotia 20 livres na semaine. Na yango bato balobela biso balobela peuple dans le but que est possible battre parce que ba salaire est matité taxe mati 1%, 1.2 taxe mati mais ba salaire ya au moins mati muki et mati so ba 80 pi. Donc ce qui fait que vie à courant na gaz wandenge comme la ba ko vivre na muti. Et Mundela a décidé à le but que a opé ça ba tout 650 livres. A to ça la ka a to ça la te ba opé ça yo. Bande konangai communauté na biso congolais oyo to vai na kati ya Angleterre oyo bakoza na droit ya bambongo wana pardon eza mbongo asaki te eza mbongo ya robe te eza mbongo o bakiselango pena gaz na courant po sino te na mikolo ya bande ko be banobela ba pneumonie pozwaka yo moko courant za 10 livres tiaka kama du coup et comme 50. Siko loba la salaire autoza nango et kokate pona kosala ba folie ya ndengwana na mbongo oba opesa yo vie yango moko est comme cher en général na place au sombara saki ya loso na 10 livres et comme 13 biloko nyonso tout est mati na yango ba ndeko na biso il faut peut-être changer mode de vie voilà les opinions mutu na mutu mais to le barakaka ezaka le barakaka en général il faut changer mode de vie. Mundele jamais na salaire na ye oyo kenda ko sala pa na ye o komela ngo mutambongo. Mundela o tiaka po o vivre o futa ba facture o kende moi restaurant na bana lo biso bandeli. Mais ceux qui penjo lingi o bak o vivre moi likolo o leka ba collègue na yo il faut créer lo moko mopandi ndeko wangai. Ata yo lobi ki yo zakano makasi na commerce te muta lobi no sala commerce azate. Nzambe la rasali biso la ratie biso na sa moi apesi biso ba capacité parce que satan sala mutu te. Mutu nyos na sa moi o azana talent na ye azana capacité et sala ki a survivre. Imaginez so zaki na bamboko lokwa ba Congo o misale za raté. Oyo moi o ke ko boire kama 12 hours shift ezate. Siko lingo vivre ndeni. Donc lingo bimsa ba talent caché o nzamba tia pa na yo. Mama papa sika tozali eza kwa to koti na guerre financière bimisa ba talent o nzamba tia kati na yo. Soko kangara suki bien ya banda o kangata bana o baza pembeni wana bana ba camarade na yo olongoli muninga mo charge wana yo bando charger bangata ba 20 na ba 30. Et sunga lobi o baksela mbonga ba course mbonga lipa soko zakano makasi ya kokendaka ti ba ville kuna kotalaka ba bilamba kozongisa ba kama balingango balobi te kezwa elamba ya 10 livres comme ça 50 livres non. Comment on conseille ba cause personal shopper bazalaka so ezana ba camarade ba sepelande yo lata bien o sala ndeni ya créer lango quelque chose na sima yango. Soko za mutu o lamba kitoko. Iza bande comme ça ba ko lamba te na bandako. Bazo sala ba air ye ebele. Baza attente ya olamba. So yo lamba abilora bien. Olamba ba camarade ba sepela ko ya ko lera pa na yo. Ya sala ngo commerce.
na temps peno la muki olobi kende eza boye ngai lelo na kolamba mbika nani apesa commande na mbika comme ça kamala auta msamba moi uzwa mzungu na mbika et to bite ke kolia n'importe qui c'est bien n'importe comment mais eloko nyonso mundele eloko nyonso tout a commencé la ngombongo ezaka na communauté na biso nde soko salibo ko sopayo soko salibo ngai simba te po biso na communauté na biso so za batambongo la communauté congolaise mobola azalaka te mais par contre bakolomboka baolela bakolomboka bazomona ke non to eke mabe bandeko bazwaka chance ya kozala na bamboka oyo na ba 1990 so to bito comparer ngo na lelo to mona vraiment ke match eke mabe makasi na yango il faut ko milengela ko sala ba rebelle eza bien mais ko quantité que so ça ba overtime mundela o kato taxe mukeno donc plus ozo sala plus bazo kata na yango siko na place ozo sala nzoto rebelle na siko nango nzoto ya ko bela mala mulu ko créer le romoko o pesa au moins revenir ko zape na soni te hôtesse ba deko na Congo ke match ko mabe ko za na soni te bana tito zaki na baomba zaki mwana ya 5 ans okoleti ketch ya princesse ya 16 livres aolata na ye mais lelo mwana nga zaki na 6 ans lelo mwana na komi na 21 ans ketch na ye 230 livres siko yaya na salaire wana zozwa ata mbongo bapesa bango eza sete poto ya liboso Europe ya liboso o ezaki muta mwana botami na kati mboka oba futa yete eza na kati Angleterre ya to yebela ko mais siko biso mto osala makambo kaka ya ba délire moto osala Nicolo feti uniforme Gucci feti uniforme Versace ya to mizinda na kati ya pauvreté to mizinda na kati ya pauvreté ay lobi na ngona ndeka mabete tango liwe ko zwa biso malade ezwa biso makamuso ebimi. Donc mboka ezokene mabe na minto tozana été ce qui m'a coqué ezali na place oyo to tiaka gaz à 10 livres na été ce ma coqué ezali tiaka ngota 20 ya comme ça tu comme on a hiver ozana crédit ozana mwambongo likolo ko sinote bato bakolata ba manto na katanda bokota na TikTok ya gouvernement botala ndenge makameze yinda kuna pour comprendre ma ramna zoloba. Bonne journée à tous. Nzambe apesa biso lisusu vie mola eto continue. Allez, I love you all. Bye.